tambola na mokili omona makambu. Na yebisaka bino chaque fois que mawa eza ngambu. Mawa eza ngambu. Oyo de mutu na mokili okomi mutu mabe. Oyo de pete mabe finalement tokosuka wapi na mokili oyo. Kaka nde tokomi titre wana plus malin que Kindolo. Utanga yango na classe plus malin que Kindolo. Tala makambu oyo muninga sali muninga na ye via famille. Epesi pasi. Epesi pasi. Na esa kibino mikolo bana Cape Town ba tomboki na masolo ya kosakana te. Lisolo to kobeta lelo e wuti na Cape Town. Na Tagavale côté ya Tagavale Mall na Durbanville, Cape Town, Mada City, Mbote na bino. Voilà. Bonsoir chez vous mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous accordez à cette émission Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole TV. Voilà, ça c'est le nom de votre chaîne. Voilà. Pour tous ceux qui me connaissent, j'en suis très flatté si vous me connaissez. Ça me va droit au cœur. Si vous ne me connaissez pas, on m'appelle Fiston Pelende, Tata Sedek. Papa moko ba fanda chaque soir na butu. Azo ko beta ma solo, o bo pesa ka ba histoire vraie pour na ko sunga kaka communauté. Communauté tout le monde ka lingala ba chaque fois ba ka lingala ezaka ba Congo Brazzaville te, ka ba Congo Kinshasa te, ka ba Ngolais te, na ba Camerounais ba ko ba lingala, na ba Malien, na ba Togolais. To beta ma solo ka pona ko pende kaka communauté na chose africaine. Et c'est quand tous na monde entier. Et pesi pasi yoka lisolo. Na lobe lisolo oyo e wuti na Cape Town. Mais tika to pesa longo ya mato to vandisa sponsor officiel. Ya Radio Lokole TV chaîne oyo. Yannick Kinia. Ngana benga ka les dragons de la monnaie congolaise. Les faiseurs des millionnaires. Bon mona ki démonstration à concert. Héritier Wata. Yannick Kinia. Mbote siko zali na mama na bébé asika. Bo umela. Mbote na mon ami personnel. Commandant Congo de Djobour, Roumela One Mankambu, na bosanité président Charlie Mingue de Sikozali, notable de Madimba, Mbote, Didier Djenga Bokula Kofo, autorité mona ba mongo no ya monde entier le sako ya mama metamu kendi na bosanité. Tijon Luchombo un prince à New York, Chiboabwa, vrai Mourouba ya solo des trophées. Salon Hilary na Rosentenville, Santon na Rosentenville, Mpakaboza, Mbote. Na ligne avant de continuer, be ko kan audio. Pour mingi ba bakano papa fista betra masolo lokuta pour me yate lokuta jour yo to beta lisolo na yo, ne to beta lisolo oyo, o za surpris. To ka mo extrait kaka. To ko te bete pour atteindre ba kombo ya ba te bele awa, to ka extrait et bon to te la lisolo yoka. Mon frère et mon oncle a fait des nécessaires à défélier Mongo, $1000 et pas Brad, à bateau, à Brad Rambo, au niveau de Katanga. Basimi Mouka. Voilà. Nanga be ko ka mo extrait wana po be ko ambiance ali solo quoi. Li solo ça li nini. Bon moi li solo oyo to ko beta na deux parties. Pour ça, ma table na kati wana partie les boss to robeta yango boye. Et c'est là qu'il y a des comme boye. Boye bi ka nepso lobakat. Awa soko na Radio Lokole TV, olobitanga kombo to kotanga kombo. Soki probi papa Fiston kotanga kombo te to kotanga kombo te. Mais awa ba pesi biso autorisation pour muta pesi biso o bitu to tanga kombo. Mais pour la réputation na ye, ne peut ko s'approcher na ba festivité, to robita kotanga pena kombo te. Mais comment ya muto pesi liso comment ya muto basolo bela awa e bani na F vous comprenez mais ba F ba se belé to tango ba muto awa te ba Fulgence Bazali ba Francis Kalombo Bazali donc ba maneke du parle bazai belé mais muto o to beta lisolo to pesa ya kombo pour comprendre lisolo to pesa comme Fulgence vous comprenez comme on est à solo ya moi te mais to pesi combo Fulgence. OK. Landa sigo li solo comprendre. Ndeko Fulgence afin na Cape Town.
to bale ko fa na Cape Town babili ni Takafale Mall côté Takafale Mall côté ya Durbanville na Cape Town bana Cape Town comme ya boyebi côté wana c'est que bien Fulgence ale ko fanda kuna alina mwasi na ye na bana mibali mwana moko déjà après majeur mso za mineur toko sauter rapidement parce que na ba réseaux sociaux na ba groupe WhatsApp bozo ka voice yo tambola ba photo yo tambola que ndeko moko se plaindre il paraît pire camarade na ye to mninga na ye akomi ko bimana mwasi na ye to chauffeur na ye pe akala ya Uber Taxify azo bimana mwasi na ye ezali ba chantage o ndeko wana azo sala to benga mo chantage mais yoka vrai lisolo yango yo tout le bateau a na radio lokole pour ko pesa bino ka éclaircissement vous comprenez pas na Mada City là na ba lisolo très bien lisolo to beta ndeko oyo to tanga ko auto pêcher comme Fulgence so que ça lisolo na yo au monde que ta version solo te benga biso yaka o pesa vraie version ndenge yo moko lisolo koloba vous comprenez voilà ndeko wala ba ko fana mwasi na ye na ba na mbale moko majeur moko za mineur il se fait que babale ko solo la na ndeko apesi lisolo basalaki bien ba pire babale ko solo mais oui c'est vrai tout le baga ba pire coup ndeko apesi lisolo asalaka na relatif na ye do ba oncle na ye basalaka na Europe na France a tsaye coup da contact na ndeko Fulgence quand des alaka o pire master ndeko Fulgence pire master na ngai doki oncle pe na France ba yebani pe andingu wana et ça là yeke ndeko Fulgence akendaki Lubumbashi on ndeko Fulgence akendaki Lubumbashi wana akomelaki na ndaku ya oncle ya muninga na ye oya pesi biso lisolo akomela ndaku na ye ka des alaka abazokolia webika no de jubeke la ye mwana affection la ye moi mikemke pe areko mona ndako pesa mais tant on ndeko Fulgence akomela Lubumbashi boum elekaki ya kosakana te boum sikoyo aneko utiliser carte na carte aneko utiliser wana na compte là qui a mwasi ya Fulgence pour mwasi ya Fulgence asa manager na restaurant moko X autant a comboté na Cape Town kaka autant ape comme mwasi on te donc ba compte tout zaki na ya combo ya mwasi kana zakat 1 + 1 = 1 au go fond la compte total fond la compte na combo ya mwasi ça allait mais mwasi donnait beaucoup plus que mobile tellement ba dépense ba do sala matuna Lubumbashi moi po ce qui va misi mbongo moi ça moi na téléphone mbongo zo bima trop ba inutile mais mbongo eba boy musala malonga mbala osa exacte parce que il y a coopération a kende asa la coopération mo na Lubumbashi so coopération ne simbi ba continuer yango tina Kinshasa. Il se fait que ya women mwana na Lubumbashi sikoyo moi si pas moi ba mbongo zo bima mais suite malonga exacte moi si ya Fulgence akena banque na Cape Town a bloqué carte wana a sali carte asika automatiquement Fulgence na Lubumbashi moyen bonge bon ebima et la sous-souté sikoyo hashtag de tout en anglais et pesi mo bilinga moya continue sous-souté ndeko Fulgence sikoyo on va dire qu'on fait pas oncle mninga na yo on expliquer oncle mninga na yo tala na mon dirait carte na ngai bloqué dans un problème na bengi madame ba singa mta bloqué ngo bon na zangi kutuna mbongo pona zonga na Johannesburg na kede ko 6 na Johannesburg après Cape Town na sasa makambi ya carte na ngai est-ce que possibilité zali okoiko ide ngai olukula nga moyen na zo mbongo na zonga Afrique du Sud pona sasa makambo wana entre temps ndeko Fulgence o komone ya solo te de pese ka komwana ndeko Fulgence ayaki Cape Town Johannesburg na Lubumbashi azaki na mutuka na akaki na voiture tala banzela olungo na Cape Town oyeti na Jobu ti Lubumbashi na voiture na ye abane ko duma na Lubumbashi na voiture na ye bon oncle peta mama monika non oyo asapeka lokola mwana ngati po aye awa na kombo ya mwana ngati asa na fiction na Cape Town et puis master na ye abani ko lukat akepo bakambiste obazaka Lubumbashi obazaka kota poste wana a coopérer pa ebika oyo de Jubek mwana Afrique du Sud ba mbongo pa pa bale ko panza ba mbongo ba ebiye po jika tu akatanaka oncle wana a défelié $1000 ya commission banque Lambert
va payer $1000 à cause de ça $1500 après un mois. Entre temps, les signes de non Fulgence Muningane à Cape Town a présenté qui est pas on a porte dans la France. Tant mon pierre benga et beta qui est a benga ripe oncle Mususu ya ndeko a pesi soldo massa dans la Cape Town na France a benga oncle na France a expliqué à défi oncle $300. Vous comprendre à défi $300 na France kaka bandeko ya mninga na yewana na Lubumbashi pega oncle ya mninga na ya lukele $1000 par exemple ça $1500. Azimbongo wana et ko sala ke ko peut faire ça la Lubumbashi simbi souté. Il faut zonga rapidement na Afrique du Sud. Tant comme en Afrique du Sud. Précisément à Johannesburg. À ça $1300 non atiki mutu ka Lubumbashi atiki ba clé pas oncle ayena fta comme na Johannesburg awa. Et parce que il fallait qu'il akende Kisasa rapidement les sous. Akende Kisasa rapidement les sous. Tant comme awa na Johannesburg, a bengi siko na Cape Town. Na esi nibazaki na ma vie aisée na Cape Town. Bazaki na mituka bango sala bango Uber, moko mibale. Siko chauffeur moko msuana o akumba susu mutuka msuya Uber wana. Ye papa oyo Fulgence a bengi chauffeur na yoana keno apesa ye mbongo quelconque mbongo moko x to boyoka monter na ngosima. Il paraît chauffeur wala pe abisaki mbongo na ye a déficit sikoyo Fulgence pas asangisa mbongo kaka akende Kisasa. A défaut de mbongo la défaut de mbongo. Tango apesi mbongo wana Fulgence toke rapide après ça deux volumes sur le haut toke on ndengwa toke on ndengwa malema lebo comprendre ka très bien toke ba lembe pas comprendre. Fulgence a su avion à Kisasa. Tanga komi na Kisasa cop a komi na Kisasa et ça nini et foiré. Or Mikolodo pousse na côté na Lubumbashi a des fois qui $1000 o on ka sunga ki pa kamisa par exemple ça $1500. Ba tout siko na Lubumbashi ba ndi ko cha oncle ya muninga na pression. Mais comment un mois koki ozo msambongo tende kwa na jika zali wapi mwana jubera asa wapi pazo msambongo yepa ndiko benga sikoyo Fulgence nanga ni mbongo ya batu mboni mbongo ya batu bino oncle la sanga mwata na kofuta tellement pression leki cop pe ya Kisasa esimbite il faut siko azonga mbongo esilié yoka siko makambo Fulgence abadi ko siko papa na bango pression na Kisasa. Fulgence va bien grand porte na Cape Town. Mais papa na bango fa na Cape Town, lupango na bango sa na Kisasa. Eza na Ferbois. Ko kamwa ba bien ko grand porte na Mikili, na Paris, Belgique, Bruxelles, Afrique du Sud, na Johannesburg, na Cape Town. Et pas la bino sa la ka wap to boité, eza pas la bino mais bongo sa ta mwanda ko na bino sa ba kitoko trop. Soki ba papa, ba ne ko fa de sika bien te ba maman. Et que sur ma position, au lieu de voir un bon bar, bimi ça va paraître ici bien quand même. Bah yo ka fierté à moi na bango. Yo papa va la faire boire. Faire boire, faire ça ba Pascal oh avenue moi ça soit avenue ce qui ndoko, ce qui ba ko ta sekuna faire boire mais et ça peut ka ba ça ka ici ka ofanda. Papa na faire boire. Fulgence avait dit papa en pression à te gara lupango. Mais papa mona yo ça en Afrique du Sud. Nga lupango nga somaki yango na mbongo nga ya pension nateka yango pona nini pression donc abadi ko traumatiser père pas comme il y a mon mukolo siko makanisi ko ela ye taima ko to onke pena Lubumbashi mbongo ya batu pression ba kambisa badi ko siko père papa oncle square oncle ya mninga na yo na pression yo doya kila yo la biso mutu na Afrique du Sud to na besoin mbongo na biso oncle bengi siko atala bon siko mo eta bo ça va Fulgence a siko oncle bon oncle mutu kana ngaya kuna bote ka mutu kawana $4500 bozwa $1500 bo pesa bakambiste wana botindelanga $3000 oncle ba mona ida malamu ba bandi ko luka client webi ka soko apprécier client ba mona na raté ba luka client mona na té ti
client moko ya komona na mer azalika na $2500 oncle abengi Fulgence na Kisasa. Fulgence tozakaka mutu amonani awa na 2500 olobi nini? Fulgence alobi non, mutu kana ngane kotrika ma 2500 jamais, c'est 4500. Aboyi catégoriquement. Bon. Oncle sani, oncle ba tena site. Siko oncle eko senga siko numéro Fulgence. 2 jours après à 5 siko oncle numéro ya mutengo senga mutu kana. Oncle pas le numéro apesi ye numéro wana. Siko ye Fulgence apata Kisasa abengi siko yo mutu wana o alinga osoma mutuka. Atindeli voice non andimi o soma mutuka na 2500 na atini voice na téléphone. Somba mutuka na 2500 pour meate mais botinda na mbongo wana. Siko oncle kanaki directement pa mutu wana tanga bengi ye. Siko mutu wana asayi commissionnaire a oteka mutuka wana ba ye siko na mutuka na kolo mutuka. Ba ye pas oncle po fongo la mutuka zaye ba do fana pas oncle na Lubumbashi. Ba si oncle no ça va to bengi Fulgence andimi 2500. Oh. 2500 andimi à partir wana ba bengi siko oncle juste fa bengi Fulgence na Kisasa. Fulgence mutu o boya ke sema mutuka na 2500 aye awa na commissionnaire avec ondimi abi oncle na ndimi pesa bango mutuka. Ba pesa yo 2500. Heureusement, Fulgence a la voice. Que non, Fulgence a 10 000 à 2500. Si vous oncle pas si vous avez oncle 2500. Vous payez. Si vous Fulgence a Kisasa lobby, Fulgence a lobby, oncle, $20,000, personne ne va tout on a défini bakambiste wana, $1500. Comme ça, $500 sont assistés par la Kisasa awa na koya pour futa bango. Oncle avait ça la marande moante. Ngala komi penda déranger au sakanati. Na ofita bato ambongo na bango. Azui $1500 azong sel bakambiste wana. Donc mbongo na bango 1000 ren na 500 intérêt. Azui $1000 wana atindeli Fulgence. Yoka lisolo bandio. Fulgence est oncle. Moninga naza malin. Yango bobo to pas titre plus malin que Kindolo. Oza malin ngelo bana bitenga la malin. 5 jours après Fulgence Kosambongo $1000 ya mutu que tika la Kisasa abengi ba policier soit disant ba na expecter la Lubumbashi que non mutu kana ye atika la Lubumbashi ba yibi yango ezomona na te apesi plaque mutu kama kamna stu ba détail to apesi oh ba mutu ba inspecteur pe ba policier ba dipo ko checker ba checker ba kute ba kangisi ko mutu kawana yango ba gi plus malek Kindolo oh non mbongo na bino wana na robaki te ke boso mamutu na 2500 mutu na ngai ezalaki 4500 na defi bango ne mbongo na kozongo ça avec intérêt et pesi pitopale ba police bakangi mutu wana ke na commissariat bakangi kutamta soma mutu wana bakangi na commissionnaire pesi mbutu tango bandi ko samba mutateki mutu ka bimisi ba voice ya Fulgence ndenga ondima ke bateka mutu na 2500. Fulgence alobino nga na tika ko signer d'échange te que na tekele bango mutuka za faux na ese bango pas def la 2500 non au pesa alobino to na besoin na yo awa na Lubumbashi noté problème yaka osema kam awa na Lubumbashi et pesi pitopale Fulgence ba nyongo leki a défi $300 na Paris koto a défi $1000 $1500 ateki mutuka a escroquer batu mutuka na 2500 a comme ça 4500 et peut-être plutôt pas si ko Fulgence bongo sili na Kisasa moi 1000 batele epé 1000 on peut esili moi est-ce que Lubumbashi azate ezate ate papa pression peut-être papa pour mukolo pression on est leki papa uti ko kufa papa ya Fulgence a kufi tangu papa na ya kufi et pesi Fulgence nzela ateka lupangu na Ferbois oteka combien kota Pascal Fulgence a été lupango na bango $15,000. Et puis c'est pas c'était abino hein. Tant a été lupango $15,000 a vu avion a yeti na Lubumbashi. Tant a comme na Lubumbashi ba ke na parquet explique habité. Ngai na teka mutu na ngati na deux femmes 2500. Alors, parquet a exigé si quoi futa bato dommage et intérêt
pour na babaka moto na 15 000 $. Fulgence a longoli 3 500 $, donc 2 500 batuana na 1000 ya likolo 3 500 a futi batu ya mutuka wana. Article siko comme na combien na 1100 $. Na oncle mtayambake na ndako na pesi ata eloko moko te. Sikoyo avant bandako ya abengi sikoyo chauffeur na basa na ubat keno na zona besa mutuka wana na teka yango pona sala bakamsu pona koma na Johannesburg. Chauffeur na ya uba alobino na kopesa mutuka wana te akangi mutuka pona nini na esa kimbe kuna ke chauffeur a defsa ki Fulgence mbongo na Johannesburg pour que les Kisasa. Mbongo combien à l'époque on a besoin 4 500 rand pamba. Donc chauffeur a kangi mutuka uba pour na 4 500 patron na ya futi était patron on a dit Fulgence et pesi mbai et pesi buzoba. Fulgence mbongo atika yaki na ngwana bundi aye à partir awaye avec la Durban a somi mutuka mususu ya Durban. Tango akomi sikoyo na Cape Town. Ndeko na yesiko ndeko o master na yewana o afana yepa onka na bango afana na Cape Town to tanga kombo na yete mdapesi li solo. Onka na bango ya poto abali ko benga Fulgence numéro ezo lekate. Abengi siko muninga na yi. Mwana na yi. Mais dis comment est-ce que Muninga na Fulgence abenga kinga na problème na Lubumbashi na tinela $300 a godong selangai na date interne. Mais date on leki na benga ezo lekate et mo leki azo yambate. Qu'est-ce qui ne va pas? Oncle, on devait qui mbongo, on a devait qui mbongo. Ça il mbongo pona nini? Et pesi plutôt pale. Siko tangu siko yo ye Fulgence. Avant aya na zongi mwa sima avant aya Johannesburg age sima mutuka wana abengi siko mninga na yo apesi li solo non nazo benga chauffeur na ngai apesa mutuka aba teka po na mbongo koto aliko pesa nga mutuka te akangi mutuka na ngai kena nukuna bosi sama kamuna yi kende ko lukai ndeko apesi li solo master Fulgence akende ko luka chauffeur wana nzoka bayeba ni chauffeur wana chauffeur ango azaki nani yoka li solo bandeko chauffeur alaki doki tolo bandeko nini chauffeur ya Fulgence na mwasi na ye basalaki ba parrain na marin ya mariage ya chauffeur na bango tangu vie ebandeko ko kene mwa bien te na muketa musala ya chauffeur wa silaki Fulgence na mutea malamu na ye d'après ninga lobi na mwasi na ye basaka bana o basimbaki na mariage azwaki mutuka moko apesi ya sala kanango uba et abane ko se retrouver tango adefsaki mbongo amoni ke Fulgence akoma mbilinga aliko zonksele mbongo te mwa asezaki na mutuka akangaki na mutuka wana tiba wapesa mbongo na ye tango siko Fulgence atini muninga na ye baki wakutani kuna a expliquer non ngala kangi mutuka na ndenga mabete Fulgence atana mbongo na ngai 4 500 aliko pesa ngai te so apesi nga mutuka apesi nga mbongo na nga na zonksele mutuka Fulgence tango Fulgence muninga na yebise ndengo wana siko Fulgence abandi ko tomboka muninga na no kosa eka ka moye mususu apesa ka mbongo mutu apesa ka mutuka na comme ça to luka moye so nga na yena zonksele mbongo na yabite muninga o apesi so abinga na sincère makam Fulgence oloba makam o chauffeur na lobi ana raison pesa mbongo ne 4 500 apesa yo mutuka na yo eza easy Fulgence amoni mabe ndenge muninga na ye ebisi vérité ndenge wana babebani baluki moyen mususu mutuka ngo tu chauffeur azaki no pa eta abi akene kotika mutuka na police et là la police a expliqué de la police makambo wana tala makambo to kutala ngo ba problème donc Fulgence ye plus malin que Kindolo et partout les cas ça la ki malin tango sali ndengo wana Fulgence a siliqué le chauffeur na ye abandi ko publier à partir à Johannesburg tant comme la Johannesburg que non chauffeur na ye wana do moi la semaine baptême que a commis mois si na ye ndumba da wadi ko la na mois ya Fulgence yoka degré de comment ça m'a somme na ko expliquer ngo na bien té mais vous comprendre que Fulgence plus malin que Kindolo
ndenge chauffeur aboko pesa ye mutuka likola ndongo na ye abandi ko kosa la sikoyo chauffeur na ye makam chauffeur o azali mwana bango asimbaki na mariage na mwasi na ye keno mobali wado chauffeur abandi ko bimana mwasi na ndako ya ngwana pe pesi mwasi na ndako mutu makasi et pesi ke mwasi na ndako akanga ba compte a bloquer compte a changer carte makamno surtout et puis a centrer les sous yete tangu siko officiel ça sali tout a comme na Cape Town tanga azongi na Cape Town a logis ko muninga na yewana oyo a defa mbongo na poto pa onka na bango oyo pe afanisa kiye na Lubumbashi abandi ko sale ba menace que non ndeni nga na pesi yo coopération yo to récupérer mutu ko na teka na so ba mbongo na so ba problème na ngai ozo ko boya ozo côté la chauffeur wana oyo abandi ko la na mwasi tangai abi oh est-ce que ça la preuve que chauffeur na bino o azali mwana bosima na batem abana ko la na mwasi na yo ozo ma sanité bo ine ote ndenge yo pozo côté la ndenge wasa ke yo pe obandi ko la na mwasi na ngai donc ya la na mwasi na ngai yo po la na mwasi na ngai Fulgence makamno ozo lo ba na ote ba yebisinga ndenge wana ale pesi Fulgence gizunguzungu abandi ko sala ba message ozo mona na ba WhatsApp wana out na ba photo azoko loba ke mutu oyo alala na mwasi na ngai komi ndumba après à part oyo mutu entel alala na pesi na mwasi na ngai komi ndumba ezali histoire fausse ya mwande kwa na pesi lisolo na radio lokola bino papa Fisto beta lisolo o éclaircir public o éclaircir bandeko qu'est-ce qui se passe pour nani ndeko na dans message ba message wa bozo mona ba groupe WhatsApp bozo mona Facebook ezali ba message ya lokuta vraie histoire ya ngona beta libino awa to beta ka ba histoire vrai est-ce que vous comprenez histoire en Fulgence vous comprenez Fulgence comment est Fulgence T mais to pesi ga Fulgence pour comment ba na F Fulgence plus malin que Kindolo ba fandi bongo na Cape Town combien na Takavale côté Takavale Mall na Durbanville na Cape Town ba na Cape Town combien c'est que bien plus grave siko Fulgence abali ko menacer muninga na ye o apesi li solo no kutunga ya liwana ozana nongonanga ya 25000 pamba ka boy ndako siko Fulgence abali ko sa muninga na ye ndako ofanda kawana ngam na pesa ki mbongo a deposit o so mbongo na 25000 rand pesa mbongo na 25000 rand est-ce ça rende ngona ngana tuni mundu apesi solo est-ce que Fulgence apesa ki yo 25000 rand ya so so ndako abi apesa ngambongo te so apesa ngambongo aya na ba preuve wana pe pesi mbili ngambino babi Fulgence côté mbongo ata sare so ka défi il faut zongisa kaka mais so ka défi alinga ko zongisa te plus malin que Kindolo plus malin que Kindolo siko chose grave siko Fulgence tanga azongisa ko ndaku abandi ko lunga zongi na mama bana na ipo mama bana benganie alingi suto abino yoza escroc escroc mongo batna poto escroc mongo batna Lubumbashi boy abaramunyo stu mwasi na yebi et puis business to ngazo pesa na Lubumbashi et simbite na ngona bloka ki ba compte wana surtout wana po na mona ko bebisa mongo pamba na lingio lisusu te ya ça kibino histoire o eza deux versions beaucoup mona sco deuxième partie qu'est-ce qui s'est passé image à l'appui ndenge mwasi abengani mobile ndenge ba bengani Fulgence na ndako na nzela ba bengani ko la mbwa pour kutala ba image les autres doivent expliquer bino qu'est-ce qui s'est passé pour bengi biso mingi bo beti li solo non mutu mo akobi ko chauffeur awani ko mana mwasi ya patron na ye gutu chauffeur ango patron na ya simbake na mariage tala gutu boye patron apesa mninga 25000 rand ya ndaku azong sate non mais ça ramène chaque fois nga vala beta lisolo na vérifiaka vérification vérifier histoire vrai amo na beta libino premier partie lisolo et suki awalelo lobby bokozo deuxième partie comment est-ce que moi si ya Fulgence a bengana ki Fulgence na ndaku et puis bengana ki ye pona nini première partie et suki awa merci na bino nos bolandi biso esika bozali na Cape Town Stumada City bana ya Durbanville côté ya Takavale Mall mbote esika bozali bolandi histoire version yango wana bosse la deuxième partie boyoka bote ya commence ba bengana Fulgence lokola mbwa boyebi ke biso la pièce contre pièce bokomona. Merci à Marie Naoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Parce que la réalisation.
mais aussi Lélo la lumière. Elle était au four et au moulin. Coordonnatrice Radio Locolé Télévision. Merci à Chris Laris Pelende pour la caméra. Merci à Bilos Olande Bisso. Tout le monde sur le lobby pour la numéro sur Radio Locolé Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé les frères à tous. Chap chap. Et tchara.